Mbote mbote bandeko batali arrête kili moshe mwana pesi bino mbote na babone na nga nyonso pe ona mbakoti te bokota toujours bomi abonné boke na YouTube na nga arrête kili moshe mbo TV bomi abonné bokokuta masolo baanalyse nyonso eza wana biloko ya pikolo nyonso tolamba ope tobosana tokokontinue toujours kolamba pote bomona ata oya ba vite fait outi na mosala oyena nzala ekoumila kolamba obeti kaka dar vite fait osali kota susu na page na nga ya Facebook kota la cuisine Henriette mi abonné kota na TikTok na nga Henriette Kelumbu Shembo TV kota mi abonné Instagram na nga Eva Kelumbu Shembo kota mi abonné na pesi bino mbote na lingi bino mingi na bao bafingaka biso na balingaka bafingaka biso te na lingi bino bo pe balingaka ngati so bamoni na tie video na nga bao kaka motema pasi ezonyonga bango mwana mwasi oyo mama oyo pe alekisi alingi bino bokotaka ta botyaka komataka ta bolingaka biso te ata komataka oyo ndenge bolingaka biso te ofinga nofinga esaka biso bien na YouTube po bacommentaire wana monsieur le robot monsieur YouTube akontaka na ye bacommentaire wana ezala kitoko no bakokoma na lingi yo na sepeli na émission nyonso wana esalaka biso toujours bien esalaka biso nzoto nini nalobela lelo bino bomoni lelo challenge ezoleka bata Cameroun o makoso mesi makoso akenda kotumbola bakongole baza batu te makoso ye moko adeklare bakongole baza bata kosakanela bango te makoso balambi ete na nzungu ya makoso babimiseli mpenza ndenge bazolamba ye makoso asambwe asengi pardon amonaki akokoka te asengi pardon me bakongole mosu babi jamais eloko ezosekisa ngai ye na challenge wana bino mpe bakongole boza bakambo bala mai boke kosa na département ya babote boke kotia Manike mais esali bien Manike a gagné côté ya beauté a gagné camerounaise wana bato mosu batie commentaire oyebinaki na omonela ngo api kota Facebook batie Manike na challenge te motu moko alobi bandeko mpona nini bokotiela biso Manike po to échoué po Cameroun eganye biso na challenge oyo ya babote Manike aza moto ya département ya beauté te mabika aza moto ya département ya polémique bakokoti kota département ya beauté te mpona akokweyisa biso bakamoni bakoganye biso bato ya département ya beauté baza wana bafille mosusu oyo bazali bajemima baza ebele bino mponi boke kopona Manike papa na sesenga na commentaire bolongola Manike na département mais quand même moye balongole so na département ya beauté eza te mpona boto batiaki Manike na camerounaise wana Manike alie déjà alie 20/20 nakotia foto yango wana bokomona na ebandela émission na nga place Manike na département ya babeauté ndenge alie mwasi na camerounaise makoso bamisusu balobi bakotika ye te ti le 30 juin makoso baza nomoni koluka makambo na bakongole kongole azalaka motu te mokongole bazalaka na ntango ya likambo boye bakoza bayokanaka na bango te bafinganaka bapolémike banini me ntango ya likambo osimbi kongole moko kongole nyonso abimaka kote kuna afesitaka congolais en tout cas congolais ezalika lisolo ya Manike ndenge kaka Manike en tout cas félicitations na ndenge na challenge wana oganyaki papa wana motema mabe alingi Manike te sta mosu mpe alanda Manike aboya ye alobi mponi botie Manike na département ya po bato na bato baza na département toza badépartement baimpoli toza na département bafia kitoko département bato akolamba département bato mafinga département bato baimpoli département bandumba département bamiyibi département bato politique toza ba département bato na bato département bamusicien bato bayembaka en tout cas département eza modèle na modèle Manike fakite batie kaka wana papa wana arépété ce commentaire wana mosu côté mosu papa na kaka papa wana
abi bolongola manike ba oganye biso bolongola manike mengala moni moi balonga su manike za te pona département beauté manike sa gagné ba olongole sunde ni tatu na komaki ndenge wana na pena song seli na analyse na ngai papa yo motema mabe manike sa gagné na département ba beauté balongole sunde ni tala camerounaise wana manike manike sa gagné donc na bata ba beauté manike ko za suna département bata ba polémique te ma finga te manike ko za sko na département ba beauté pour sa gagné lipso déjà camerounaise wana ba camerounais yo makoso sambwe oluka problème na congolais okosambwa nanu sambwe te omoni oluki ti le 30 ba département ezobima kaka nasala mingi ta koloba bokota bomi ya bono na kotela kaka tata wana azolukisaka manike alonga département ba beauté tokolonga so manike na département ba beauté te po manike asa gagné déjà naka a gagné déjà camerounaise wana bino mobotala manike akomi nene manike so na nzoto ata azalaki nango ndenge autaka kinshasa manike akomi na taye azala moto ataye eloko kaka ezalaki kozangisa kaka ke azala kimia nyonso ezala bien omoni akomi calme manike asazongisa ba beauté na ye akomi kitoko malgré ba polémique na ye ba polémique na bango ya kofingana wana mais azalaki moto ya département ya mafinga na ba polémique na ba impoli mais ndenge basi babwakaki deja na département ba beauté mpe asa aganye to félicité manike guerre ezokende kaka bacamerounais botia ceinture na mokaba botia ceinture bobenda yango malamu ekoya te tozokende kaka manike akomi deja na babo aganye mpenza ndenge kaka napesa manike me félicitation na département ba beauté batiaki asa aganyele biso deja camerounaise moko wana batiaki ye si ye siko bakotiki kaka wana bakozwa susu ye te na département ya beauté bakotia sikoyo bajemi mo bazala na ba beauté ye tokotala ndenge azokende nde bakobwaki na département moko ya ese oyo ebongeli na ye bokota bomi abone na Red Kilumbu Shembo TV baanalyse boye kitoko ozwela yango wapi bokota na Red Kilumbu Shembo TV masolo eza obo masolo eza owa kota papa kota na YouTube nanga klike kaka eza eloko kaka moke mpona komi abone na moto mpo otalaka babiloko nyonso oyanga eza na kati kuna antuka ngai naza nanga moto ya polémique te ya kofinga te naza moto ya musike nanga ya musike tro na baanalyse na kolamba yo soki oboyi komi babone epa nanga soki kosokolelaka bandoki bastringe mpenza osokolelaka bango bastringe mpenza na ya noir wana ya pembe kutu te ya noir nakopesa couleur mosusu te ya noir wana po te nga nazalika mona moto te kotami abone bo sapotaka ba youtubers na bino na ba youtuber na bino ba tiktokers na bino mpo bango epa na bango nde bozozwa bamatière bozozwa nini ezoleka na mboka kote politike musique kote théâtre kote kolamba ezosunga bino ifo bomi abonaka bokota toujours masolo eza kitoko na kati ya Red Kilumbu Shembo TV ezu plus Australia News mwana Australie na kata perf bizo nalingi bino